Mbala liboso na mboka Kisasa te mokonzi azoya azonga nzela ya changu te azonga nzela ya Bakongo abimela bino awa nakosenga bino botondani wana bana changu pe lokwa baka bato etumba bato bolingo ya Kongo bakoya kosangana biso na bana moamba na bana afuna engola kisa tetoko kwesa shadari akoleka te boyeba te soka leki ba yibi maponomi tokendo boto na maponomi passe ba oyibango bozaka prêt tango tokobwaka mbela botemi so ba meki koyiba maponomi 2006 basalaki yango 2011 yambala oyo eleka te sengo pona papa na biso o toko voter na nkota bandako toko kanga toko landa po to soutenir ye na suki wana mama tolobi boye biso toza na posa polo te toza na posa mbongo te o biso toza na ngo posa koto mbula soke beti donc toza na kimia te toza na posa mutu abie oyo kokota na parlement lobela biso po toleka na kozwa kimia toza na posa polo te lokola bango basa batabasha ba polo biso toza na posa ba polo te Mike tolinge mingi aza très bien to se permet makasi ndenga défendre ba biso na TV vraiment bon maman bini tenga biso tolanda ke na kiosque nenga zo défendre biso ba congolais to ana besoin voter ne mutu abongo numéro 80 yango to si to kanga to za pona ye to zolo ba pona mbongo te eloko te biso to olandeka pona idéologie na ya Congo Millennium awa toza na Lukunga na district ya Lukunga wapi esika mwana mboka Mike Mukebai atie masolo na ye alors biso tozalaka na honneur ya kozala invité bomona ba mama nde bazo sepela ba mama balobi zonga sima ba voter Fayulu po apesi polo te po apesi eloko te donc ba voter Fayulu ba bi ba voter nanko mbote ya yo po landa polote bodi pete to lide mosesa mana quartier na biso to ana maize na se boya ko sunga biso to te bele no comme ça courant eza passe ni nzela exacte yango to nonde koto mais ma ezara nango facile mama tolobi boye biso toza na posa polote toza na posa mbongo te o biso toza na ngo posa koto mbula soke beti donc toza na kimia te toza na posa mutu abie oyo kokota na parlement lobela biso po toleka na kozwa kimia toza na posa polote lokola bango basa batabasha ba polo biso toza na posa ba polo te toza na posa mbongo te batika nzela bakende toza na posa bato asika nde baya kotala ka biso toza nango mai pasi nzela pasi makambo nyonso pasi toza pe na droit ya kovivre bien po toza na kati ya capitale boza en Kinshasa toza na kati ya capitale toza likolo d'Elvo quartier d'Elvo na CA biso tobek babenga biso Jelo Mbinza toza na kati ya capitale vraiment toza na posa révolution na kati ya quartier na biso. Merci beaucoup. Ça. On continue, mes très chers internautes de Congo Millennium. Yo ki manga poani. Boya to solo kasi. To solo la. Mbote ser. Nazane sengo pona papa na biso o to voter na nkota bandako to kanga to landa po to soutenir ye na suki wana. Siko bino ozo reprocher gouvernement o ezo longwa o na nini neti côté na bino. Ya peu. Neti ozo reprocher bateau bazale ko kamba biso kwa basaleli bino nini awate bon bref basaleli biso eloko te to pesi bango ba voir te eloko malunga ba pesi biso te yango na biso to préféré ka oyo Mike Mukebai kombo nani Mike Mukebai na koka kombo neteza makasi numéro 80 donc yo tambolaka na papier ya muketi na bureau de vote oki o voter na kotambola na papier na ngai na mibongisi na ye na voter histoire esili. Merci beaucoup. Merci.
Tozali ko continuer bandeko balandi ya Congo Millennium. Mbote na yo. Mbote mama. Nga kombo na nga Tatiana. Bongo kombo na yo. Kombo na Maman Odette. Maman Odette. Ah toza quartier ni. Ah toza na quartier ya Mayazelu. Bino siko a poto kito ya awa. Foto kita to kita banzele bukana bongo pona nini. Mama ka bongo banda rose ya awa to koma na pasi mai kutu pasi kura toza na ngote. Esali combien d'années? Umeli bana to bota kureza late. Baebi courante baebi te. Donc bano jureste o mono baebi TV. TV total na passe. Mai bozo angonde. Mai to kanda otoka na prince to ye nango a. To bosomba mai. Ko somba ka bido sa 200. Merci beaucoup. Bandero balandi toza ko continuer. Babi bano amike bo mona a. Baebi télévision te parce que mai koto ezala raté. Donc il faut quand tolo ba vote il y a sanction. Tokita ki awa parce que toza na période ya campagne oyo mwana mboka Mike Mukebai alobi ataki masolo na vraiment na Lukunga yazali candidat député national na Lukunga donc na numéro 80 c'est pourquoi tokiti awa Mike Mukebai aza côté ya Lamuka na ngambo ya mwana mboka Martin Fayulu. Comprenez, il fait tellement chaud mais on est obligé tous à la moi anti-soleil na misou moi mutoki mais c'est logique voilà mais on continue j'y reste là qui ça bandero na biso ndeni bazo yamba Mike Mukebai malamu sinon totika moi animation c'est bon j'y reste voilà bola nara ndengezo le kanawa zonga sima kindobik bako kende mbala liboso na mboka Kisasa te mokonzi azoya azonga nzela ya changu te azonga nzela ya bakongo abimela bino awa nakosenga bino botondani wana bana changu pe lokwa baka bato etumba bato bolingo ya Kongo bakoya kosangana biso na bana moamba na bana afuna botonda wana pe boyeba te oya biso numéro 4 ngai moko nazali candidat député national numéro 80 yango na tiango na mokongo po bato so bata bamona ndenge pe na tie oyo azali elombe ya Lamuka o simana ye bozana bilombe Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba Adolphe Mozito Fredi Matungulu na moko ya mitano Mbusa Nyamwisi kasi makasi na eza koya na ba mitano wana te ekoya na bino nyonso bomoni na ya kotema kula na Beni nde bato bakotonda lo moto engola kisa te toko kwesa shadari akoleka te boyeba te soka leki bayibi maponomi tokendo botola maponomi apasi ba oyibango bozaka prêt tango tokobwaka mbela botemi so ba meki koyiba maponomi 2006 basalaki yango 2011 ya mbala oyo eleka te napesi bino mbote botika mambosa bobo santé numéro nanga 80 bopesanga oyo ya bino mwana nakenda kolobela bino na bunda koya na yawa naoki makambo ezebele makambo nyonso ezele awa moto akosisango ye moko te moto akosisango eza leta Bulamatali ngai nakosa ndambo kasi pe kwa malamu esengi te Bulamatali botika malamu na bolingo nkolo tomonani katikati ya mikolo awa Komina Ngalema. Un mot pour na Mike. Pardon? Bini ni Mike, pour na Mike. Pas Mike Tolingue mingi aza très bien to se perne ma casse ndenga défendre babiso na TV vraiment. Bon maman Bini. Tenga biso tolandake na kiosque nenga zo défendre biso ba congolais to ala besoin voter ne muta bongo numéro 80 yango to si to kanga to za pona ye to zolo ba pona mbongo te eloko te biso to olandeka pona idéologie na ye a continuer ka bongo soki pe akomi na de nini na parlement a défendre biso ka ndenga zolo ba boy en tout cas to lingie mingi to lingie makasi na station centre supérieur na Libye
Babi abo benga ngo nini? Libi. Aba benga ngo libi. Mbote papa. Kosa fanda. Esika nani? Ni akosa ya fanda awa. Na ko adresser la bande konanga ya Matadi. O nyonso leka na CCTV yango totala kae. Yango babiloko nyonso tuna oloba. O ezali ezate o cartonné. Baya na bango ya nini te to cartonné. Ezala mwanda ezala Matadi ezala tiela to cartonné. Ta na moni ye. Na telemi. Apesa nga sapatu te apesa nga nini te. Apesa avenir de demain. Eza boete apesa nga 500 francs bebe 1000 francs. Bongo lobi bana nga na mwasi na ngai na osani na na balite. Faut ko na luka ko bala. Na ko bala na sens ni na bango basala to fanda calme. Mama eloko nso tuna oloba oyo. Oyo azali aye kaka azu 3000 francs ke kolia. Bongo zela 3000 francs na pendant 5 à 10 ans. Oza wapi? Okozala wapi? Ozate. Oyo nazui yango eza lokwa nde wabi carte électeur na na poche yibanga téléphone soko yibinga téléphone mais ko yiba carte électeur na ngai soko eza yango nde na oloba biloko ezali awa na sepeli na moni na ndima ite na ko mona yeme na moni tango zolo ba wana tokene na kotuna awa jiras asunga biso toloba alobi ya oloba na ete. Alors, to pousse à moi. Maman mbote na bino. Tango na kotiawa na oki posa kolela. Esengo obo ya mbinga inango esiminga la motema. Kasi na yebi ke bolingo wana eza bopesi kaka ngai te, eza bolingo bopesi Congo. Mboka oyo ya bakoko na biso, oyo esika te mboka eza malamu tokenda liboso, Kabila bana bato na ye bakomisa biso na bowumbu. Ezali mawa mingi. Na yaki lelo pona sola na bino. Poto kabola mwa moke lisolo na makambo etali mboka lisalo na makambo oyo ya maponomi oyo tozali na yango. Mama mboka etambolaka ndenge ekotambwama te. Esengeli te bino boyeba te bokonzi ezali na maboko na bino. Kala tio boza nango kala tio ya vote. Bokonzi nde yango wana. Yango moto kotia moto na ngwende po asala mosala. Tango boko pona, boyebaka tina ya kopona. Boko pona, sima bato wana bavai na bokonzi basali mobimi tano. Moto akoya lelo apesi bino bilaka, mosu mosala na yeba yebi ye, ya kundaka bato. Pona nini yo lingi beto kundaka na tokufa na kimobola, yo ya kundaka biso. Pona nini yo lingi to pesa nga mosala ngai kunda ngai. Yo lingi bembe na ngai yo kozolongo lokumu pola nini. Ezali malamu te mama. Mboke sengeli te ekende na nzela ya kobika na mosala. Moto na moto azwa makoki na ye ameka kolia. Ameka kokende kelasi atinda bana kelasi. Onde mboka na biso kotambola mboke tambola ka boete. Bozali na moni botondi mingi ba mama na ba mama. Longonya mingi. Tela lokwa likamoko to konyoka mona mboka oyo. Okoyoka mama ke kobota, to mama akufi, to mwana akufi. To mama na mwana bakufi. Na mboka poto, na bamboko oyo ezaka malamu, liwa wana ezaka sute. Ese sila pola nini? Potango mama aza na zemi, baba kobanda kolandaka zemi wana malembe, likambo nyonso eko bebisa bomo ya mama, to ya mwana, bakoye bango liboso. Biso komamba mosusu mama kende kobota boye, mokola liboso akenda l'hôpitalo, yango wana. Pona nini? Moi mbongo ya 3000 francs ba 4000 francs bobenga so CPM ezalaki te ezali normal te sika mboka ekufi bongo eloko ezali makoki ya population ba pesa batu misala bazala bien te babotoli batu misala ezate bango bakoyiba mbongo ya mboka shadari akomi na mbongo tango akoya ya bimisi 4000 akabeli yo bato abi aza motema malamu akabaka te na makambo abula matali makambo akaba mbongo na libengezaka te toko kabelana na bondeko na bula matali so bacho na musala ko sa musala pona biso nyonso pomboka nyonso ebonga so to bito yo kabela biso so ko kabiso te na bula matali esa makabongo te mbongo ya bula matali eza nde mbongo oyo sengeli to banda ko batela biso pa na biso mbongo bula matali nde baka toli yango ya mbongo leta te mbongo na ko saka nango so na zoba makama mbongo ya mbongo na ngamoko po eza ya ngai oya bula matali ezali mbongo na biso nyonso basangisi bapesi mama babiyo
sala misala ya biso o etali lingomba na biso soki boyoki te moto ayibi mbongo mbula matali boyokaka kanda lokwa ngala ko kanda na tongo bosiliki bosali makelele makasi ezali pasi mama toko kufa lokwa bambinzo esika toko kobika esika toko kende mosika toko nyokwama moto abeli penza abeli makasi mama sika yebi eloko kobela te soko malaria soki pe typhoïde ayebi te kasi 8000 francs to 10000 francs ya kokenda na l'hôpital pembeni eza te akosala nini asombi ibikap lelo to mokolo ayenga ameli ibikap lelo alali lobe alamuki mwa malamu mokola mibale moto etungisi esusu ameli ibikap alali mokola misato etungisi lisusu ameli ibikap moko ekoki te akomi na ibikap misato mokolo okuna ya poso ye ala mukana tongo boy bamona moto akpoye moko po akangami asali crise boyebi so ba moto asali crise bo memi esiko na dispensaire o ya coin boyebi ya no bapesa kati kana biso te ba memi ekuna bia kana biso te tango bakomi na mama babi boyebi biso ebembete moto wana akufi kwani pona kozanga akogai kobika koumela na mokili kobota bana koyoka pe sengo akufi po azangaki 8000 francs sima wana ozali na bato o bakoloba te bakokonza mboka sima wana mama soko bino bofongoli miso te bobandi te mbongo wana eutaka kaka na likolo bokomi kosa esengeli boyeba kosalela kala ti na bino boyeba kosalela yango malamu boyeba kopona pe ntango bosi boponi biso boyebaka te suki wana esengeli botelemelaka biso nakoyoka bato bakotunanga motuna bokozala lokola Basile te bokozala lokola Zakari te bino pe bolalisa miso te soko tokoyeba ponami na bino so boyoki te kuna mukeba ye wana azoyiba misolo bula matali botelema botambola bozomela ngai bowolola ngai ezali misolo na bino soko bomoni te moto akei bopesaki ye mosala aye akosala mosala wana mpo na libota na ye bozela ye akozonga be kozonga mbala o bango wana bayete lokwa nakomona awa na kamwe nga na babi bato bakendaka kinga kati lokwa kuna bakenda bapesa bango mwa ndoki boni moto lokwa akimbuta koloba esu te azongi na maponomi akolalisa biso na bafulu na solo tokolala bafulu ya yesu bato bapona ye aleka esusu gouverneur ya ville yango wana nakolela nakobisa bana changu bino nde bao batelemaka na bana mosusu ya kisasa botolomela likambo wana eza lokwa pe bino awawa bomilelaka te atango toponaka bango so bake te bosalela carte na bino mboka ebongaka na ndenge bokopona bato bobanza te ke mboka kobonga mboka ekouta likolo ekoyi na se jamais alors nakosuka wana nakoba mwa moke mpona oyo ya biso mobundeli Martin Fayulu boyebi ndenge toponaki ye kuna na mikili ya poto na nsima na ye toza na Jean-Pierre Bemba toza na Moïse Katumbi toza na Adolphe Mozito tozali na Freddy Matungulu mpe toza na Antipas Mbusa nde tosangani liboke wana na banza bokomona bilili ndenge kotambola esika nyonso okende nde bakoyambaka ye bakoyamba ye bato bakoya lokwa nzinzi somo ya kosakana te toza na elikia te ye moto akolonga maponomi oyo akobabola penza o moto na bango batio shadari oyo aye akokosa bana biso bataza mopatasi lelo esengelaki atambola na mboka mibale na banza akende buta ebongo akende kindu na tamboli mingi moi mobimba na bosa na ye kobanda na wana mpona kosenga bino bolimbisi na ye na retard mpo na tamboli na bandi binza te nde na ye koyawa na banzela eza te nde mwa mpasi lokwa na tambolaki mingi nazwi ngonga ya kolanda te so lelo akomi kuna na kindu ye wana nde aza mobundeli na biso oyo tokopona candidat numéro 4 na élection présidentielle ngai oyo naa liboso na bino na ye nde kosolola na bino kosenga bino lelo nazali mukeba oyo bolandaka na kioske te oyo bolandaka na CCTV te nazali oyo ya bino noko mwana tata leki tata mwasi oyo aye liboso na bino aye koyoba te boyebi etumba na ngai bomoni yango ndenge tobundi yango na bandeko Eliezer Tambwe nde tobundi na Serge Kabongo nde tobundi na Peter Tiani oyo lelo akangami na boloko tokobunda po tabima
boyebi etumba na ngai lelo na ye koloba te bopesa nga maboko bopesa nga mingongo na bino po te nakende na Assemblée nationale nakende kobundela bino nakende koloba oyo etali makambo na bino. Nazali candidat député national numéro 80 na Lukunga. Ngai na vandi mosika na bino ate. Ka baba na bino avenir de la science oke nango okati si baba la oyo etali yango komo nango basangusu. Oke na basangusu te pembeni ya mushi na numéro 220. Eza lokwa so okoti na libandele pa mushi lopango ya liboso lopango ya mibali eyali na porte ekuke ya mwindo. Na sengi bino matondo mingi na yebi te bobumelaki soki bozali na posa ya mwa mituna na kovanda moke kasi na kotika be ya kotema mpo na koyanola na mituna na bino. Matondo mingi kola pambola bino matondo mingi. Bato bako kosa mingi yo za député ko banga za programme te. Programme za ya Lingomba. Candidat na biso matin faza un programme na programme moyen to na mibeko asika to sala pote mboka ebongwana. Kasi o etumba o yangai na Assemblée nationale. Eza etumba ya kobundisa kanyaka. Eloko ebomi mboko eza kanyaka corruption. Eleki to balakisi bako futa mate minganga bako futa mate pulucha ko futa mate mampinga ko futa mate bako zwaka mbongo nyonso bako chaka na mabonga na mabenga na bango. Eloko eko boma mboko oyo eza moyibi ya mbongo ya bula matari. Eloko ya liboso ngai na kotelemela na kobundela ezali te kanyaka esila. Mama nakopesa mama Belinda nakopesa nyongo nakopesa ndakisa. Nazana moninga moko nakotanga kombo na ete azali ancien premier ministre. Na tuni ye motuna. Misolo ya bula matari ebungaka motu ya boni. Alobi na ngai na mobu moko bula matari abengisa misolo 1 à 2 milliards de dollars. 1 à 2 milliards de dollars. Tango tokendaki na contrat chinois. Contrat chinois tokendaki kodefa 6 milliards. Elingo bate na mobu mitano. Soki Kabila azaki makasi na bolingo ya Congo. Akangaki madosu ya moyibi. Toinga kokokisa 7,5 milliards de dollars. Toza na tina okendo nyongwe pa ya ba chinois te. Oki ngai mama. Eloko toko telemela onga na kotema na yebisa bino soko boyebaka te. Eloko ebo mamboko ezaka nyaka muyibi. Ba tuta ya ngonga ya kosalela ba imboka ezate. Tango avandi bazwi Thomas Luwaka batie ministre. Ba nzela ya kisasa eza ya okufa. Kasi boke na balabala nzela ya Thomas Luwaka eza na GB. Balabala na ye atia yango béton. Atia kudu goudron te po goudron ezaka talo moke. Atia yango béton. Bokasa ekufa. Babalabala ya kokende uzando nyonso ekufa. Kasi Thomas Luwaka akomi ministre. Eloko liboso azwi balabala na ye asaye nini atie béton. Balabala oyo ya ye oyo eza na tina moko te. Oyo babengaka eza nzela moko ya intérêt te. Puis intérêt public ya te. Oyo koyoka mama. Etumba na ngai. Tango tokosisa mibu mitano na zongi na bi mama botala esika bazali koyiba botala mbongo oyo to dwi to zongi sina sanduku ya bula matari. Otoninga motuno bisoko na kokende na keba na sala angele so na yebi kotambola te tango na zonga bobenga na ngai. Lokwa naza moto mayele na tangi pe omona kande na baka te mo mayele eza na moto. Ndenge boko yamba ngai na bolingo mobimba boy. Bisika nyonso na kotambola na kisasa. Bato bako yambanga na bolingo mobimba. Oye bato bayambi yo basepeli otelemi okei. Bato bazoye bisangai yo tokopona yo. Bolingo wana bato bapesi ngai mama. Ba mosu ba lukango na $100,000 ba ozango te. Ba mosu ba lukango na $300,000 ba ozango te. Nga na za zoba so na keku na ebongo na boma bolingo wana. Pota una ya ozonga sima mibu mitano na zangango. Te mama na maele. Eloko motuya na mbomo ya moto biloko motuya ezaka mbongo te biloko motuya ezali ebele na kopesa bino ndakisa toza na ndeko moko komone Denis Mukwege na yebi te so boyebi abimi prix Nobel de la paix bapesi ye prix Nobel de la paix eloko monene eloko lokumu bongo ata na millions ya dollars okozwa ngo te soko lelo Mukwege alobita kokutana na Donald Trump akoyamba ye so yenga na sengi Donald Trump aba wana na yebi ete mama sima ya liwa ya moto etika la koloko ya motuya oyo asalaki
kombo nga naza nango Mukebai bana nanga baza na kombo wana mikolo nyonso naza komituna mokolo nakowa bana nanga bakozala na lokumu malamu ya komema kombo na ngai ekoma te kombo na ngai ekoma ya soni lokola batata mosusu lokola mokolo mosusu tovandaka na moninga na ngai tovandi boye tata na ye asalaka na mobutu aye kosala mpe na bakabila tovandi boye bato pembeni bakofinga tata na ye mabe nzela ya koloba eza te omoni kombo ya tata ekomi somo nkele mpo na komema mama na mokili eloko ya suka ezali be bomengo te bomengo ezali malamu mpo esalisa biso te tolia kasi eloko ya suka eza bomengo te oyoki ngai mama matondo mingi na bana na yanoli mpe nakoloba boye motuna otuni mpasi na biso ezali mpe na nsima motuna wana tozoyanola na masumu bato mosusu bato mosusu bayaki basali mabe ekomi mpasi na biso eloko na kosenga bino nakoki kopesa bilaka nyonso eza mpe maloba ngonga moto ekosala te moko mosusu botai bobi Mukebai tondimaki etumba na ye kasi sikoyo mpe tondimi mosala na ye oyo akosala na ndako batindami ngonga le temps vous permettra de vous dire que je suis dans le bon, que Mukebai est sérieux et je peux vous le dire nakozala na bino. Go, go, go.